Voilà, makambo nde makambo la famille. Kandenge boyebi, communauté na biso, communauté moko ya makambo. Communauté moko ya makambo bandeko nanga, communauté moko epesaka biso ka musala. Ata soki boza ya kolemba, bakoyaka na matière baye kopesa bino. Ata soki bolobi ke non na minute oyo tolingi na biso kosala te. Communauté na biso eyelaka biso kaka matière. Sikotango pe communauté egoyela biso matière bandeko nanga moyen pe to boya ezate. Kande na lobaka moyen na boya nanga matière bandeko nanga ezate pe ekozala te. Donc matière nyonso o ekokota nga pe ifona kotisango. Nga pe ifona betelango lisolo parce que na yebike wana penza musala nanga tolinga te. Bandeko nanga lelo na memeli bino Davina Apwa, Apwa na biso actualisation quand tobenga kaye déjà. Je suis sûre et certaine que quand ndenge na obeta masolo déjà ba fan ya Davina baza awa ba onyoso balingaka Davina Apwa baza awa boza tellement nombreux et nombreuses o bolandaka pe Étoiline Ines TV. Kane bo mona lelo na memeli bino mama na bino la famille makambo ezali eza makambo ya mukete makambo ya munene kane na lubaka makambo moko ya somo makambo moko ya makasi bandeko na ngai kolala kolamuka na sango oyo baye kopesa biso bandeko na ngai mosusu eosala pasi eosala penza pasi nga na lobaka toujours soki makambo ezosala pasi na koya pe na lobiki ezosala pasi soki ezosala pasi te en tout cas de mon côté to de ma part na koloba te que non ezosala pasi te donc eza mwa bongo na minito kanenge bomo na miniature na biso ezoloba makambo ebele titre na biso pe ezoloba makambo ebele nini ekomeli Davina makambo nini mwa mbutu sur les réseaux sociaux na kombo ya Davina Mata Kita. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko kitoko la famille Gavker ayeli biso ba mwa makambo bien Gavker ayeli biso ba makambo moko kitoko. Je suis sûre et certaine que ebele ya batu tomonaka batu mosusu bayaka kosalela ba misala na bango kandenge zalaka ko sensibilisaka batu obo sala boy mais omona batu batie kuna babengi bango omona makambo malonga ezate mais kandenge boyebi mama Étoiline ayaka na biloko moko ya sur pe ya kafu la famille Gavker aye penza na makambo moko ya bien makambo moko ya kitoko pona bandeko na biso oyo bazo nyokwama na kozwa zemi bandeko na biso mosusu omona munene moko boyezo kota yo batu mosusu omoni mwa poso na yo ezo beba batu mosusu kandenge na betaka masolo solo moko bandeko nanga mosusu ata yo moko komi yoka na soni
benga Gafker kuna ba solution eza na ba parents mosusu bota mwana ti 5 ans mwana zolobaka te yo ozokanisaka ke no tata mwasi ndoki oncle na biso ndoki baza bandoki te benga Gafker baka wana basungaka yango penza makasi na système moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na ye penza na ye moko actualisation davina pour la famille makambo ezali la famille makambo ezali nini ezo salema nini ezo leka nini ezo kende bandeko nanga eza ya kobeba eza pe ya Congolais congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bamapango yangoyo, bamapango koteka yangoyo, bamapango ya kosomba yangoyo. Sombelaka bana na yo lupango omisombela pe yo moko ekozala malamu mingi. Lelo tokomi komona ba papa mosusu na ba mama bavandi na bango babalani mwasi na mobali bango eza kaka kolia na kobimaka baobosa na peke no ndenge eza boye ifo pe tokanisela bana na biso. Lelo soki bokufi yango tokomi komona bana ebele lelo bakomi kotolingana. Tomoni bana ebele lelo bandeko nanga bazana bisika kolala kate bazana bisika ya kovanda kate. Pourquoi? Parce que ba parents na bango ba planifia place oyo bana bakoki kovanda te. S'il vous plaît, ba mapango yangoyo bino bomesana na bino ka kolata, bomesana na bino ka koliaka, ba sorti kilikili, ba feti kutu koloba te. Totika makambo wana eza makambo moko asoni soki lelo to lobi okufi to koli bana bakomi kotuna papa siko biso ezalaka bandaku chaque mois il faut kaka to changeaka bandaku parce que bofutaka bandaku te ekozala pasi pe mawa. Bandeko nanga kande na obeta masolo awa toye na masolo ya Davina. Davina aza comédienne na biso ya tongo oya sepelisaka biso. Ebele ya batukutu babenga kaye kaka Davina na biso ya vantar. Donc yé penza na ki vantar na kati ya film kati ya théâtre bandeko nanga ezalaka ne matakita. Lelo Étoile Lune Inès TV amemeli bino Davina. Bandeko nanga makambo eza nini? Avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa bien apesa nanu bambote. Napesi bambote na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Napesi bambote na Madame Gracia Mpoi. Napesi bambote na ye moko Mama Lisi Pitu ya balisi. Balobi kin ndeli kambo biloko moko ya bio. Biloko moko ya kitoko wapi tokos. Napesi lisusu bambote kanenge ezalaka na Mama Eugénie Zemanga. Bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampovisa, sans oublier Madame Madrine Mafuta. Na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Tobeta masolo ya apwa. Davina apwa ebele ya batuto ebi Davina. Tosepilaka na Davina. Tosepilaka na ndenge surtout amikoti saka sur scène.
ye penza ajwaka kitoko amipesaka pe eza na bato mosusu omona aza na talent bongo mais fier pe ekomi koleka neti bato moko boye moyen toloba bakombo eza te. Mais Davina ajwaka na ye ajwaka barole nyonso baopesa ye akojue na ye. Bandeko na nga mikolo tokomi komona mwa mbutu bitumba eke zongi kote ya Davina na bafan ya wapi kanenge boyebi na kilelo oyo toza na bafan o baza bafan ya minene bafan ya liboso eza famille Libota bafan ya mibale eza les Abakouk. Bon, c'est connu de tout le monde. Davina azalaka déjà muto famille Libota. Nakala wana Davina bando jouer pa ya Mams. Alors toye komona kaka Davina ayaki kolongwa pa ya Mams. Toyebaki te nini ebandaki koleka. Ezaki na bata moko Mams bando bengisa ye na ba film mosusu bengisa ye te jusqu'à ce que toye kovanda toye komona ka silence ya makasi Mams abengisaka lisusu Davina te. Voilà. Tango Mams abengisaka Davina lisusu te, sikoyo ye kosala keno Davina akomi ko jouer plus chez Belleville Kandi. Donc mona ba film presque yo nyonso ya famille Libota nyonso Davina azalaka. A moi que soki azana ba voyage ka ndenge ye moko déjà azalaka mwasi ya ba voyage kilikili. Soki azana ba voyage na ye ka ndenge autaki kobota mosusu nde omona bomona yete mais soki aza ba film nyonso tomonaka Davina. Alors eko sala keno toye komona mikolo yo ba fan ya des Abakouk ba komi ko finga ka Davina pas possible. Bon, koyeba déjà Davina aza mutu moko azalaka mutu kimia. Ye ba finga ye depuis kala tomona Davina koya ko répondre te. Et du coup toye kombanda komona ba réaction siko ya Davina pe akomi ko répondre ba o finga ye sikoyo a répondre ka bango te akomi ko répondre na Mams indirectement akomi pe ko répondre ye indirectement la famille yango bato mosusu ba yaki ko benga balobi mama Étoiline siko makambo Davina oza nango kimia. Pourquoi? Parce que yo soki eza bato mosusu ba ye awa ko fingaka oyaka toujours ko pesa ba conseil mais ya Davina oza kimia nini ezoleka. Bandeko nanga kane boyebi mama Étoiline asalaka. Donc à part que ça la émission nazala pe na musala mususu na salaka alors il permettra kanga te que non nazala donc 24 heures sur 24 heures kaka koya ko sala ba émission te mosusu na oya ko sala ba émission mosusu moyena ya ko sala ba émission ezalaka te vu que nazo sala. Voilà. Sikoyo makambo ona koki koloba na makambo nyonso ezoleka sur les réseaux sociaux nayebi ke esalaka toujours pasi peza ya makasi komona ozomi pesa mobimba na yo nyonso keno nasala boye na mataka na kitaka mais na kote mosusu effort oyo ozosala bato mosusu baomona ngo te esalaka mwa pasi penza ya makasi. Na kote nanga eza mwa eloko na o comprendre pa ya Davina parce que aza mutu moko azomi pesa asala asepelisa mokili asepelisa ba fan a changeaka mwa ba humeur mais il y a aussi d'autres personnes oyo bazomona kosala na yete esalaka pasi ya makasi. Eza na bato mosusu ba préféraka na bango ba garder silence mais il y a aussi d'autres personnes à ko préférer aya ko répondre. Pourquoi? Parce que la personne en a de trop. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, bon, na côté mosusu kande na lobaka, bolamu soki mutu déjà salela yo bolamu, quel que soit dans le passé, quel que soit dans le présent, ezalaka toujours malamu avant osilika otomboka obimisa o nyonso kolinga kobimisa zonga na nusima o se rappeler ata na eloko moko ya malonga o mutu asalela yo. Je sais que Davina a salé pas à Mams. Bambou les belé. Moi je me rappelle à mon vidéo kutumoko o Davina a koufela maman na bango. Tout mon qui présence à Mams akenda qui en tout cas façon Davina yambaki Mams et puis comme on a pebana façon yambaki Mams en tout cas et là qui ça qui est belé et belé. Alors et là kana osenga na Davina s'il te plaît
kande na moni ba commentaire parmi ba post oyo tie na page na yo, tant de gens ba ko conseiller yo que non vanda kimia zwa kimia na ko senga na yo zwa kimia ma chérie, s'il te plaît. Ngana lobaka toujours ba finga na makambo oyo ba kokutaka na yo te. Ezala ba makambo mosusu soki olingi s'expliquer na mokili wana pesi bato mosusu raison que non oto loba to oto finga eza ya solo. Na kilelo oyo biso oyo toza na media to yebi bandeko nanga ba makambo ebele elekaka. Ezala bato mosusu ba fondaka ka makambo lokuta. Afondeli yo ka makambo lokuta oyo yebi yo moko ata mutu na makolo te. Balatisi yo penza ozotambola nango keno yo muto sala kibongo mais yo kuto sala bongo te na bango moko pe na mitu na bango bayebi ke to okosela ye. Alors na sengi na yo zwa kimia. Ata soki bato baye kofinga yo keno obimana da costa. Obimana da costa ozo na besoin ko ya ko se justifier te ma chérie. Ozo na temps wana te ko ya ko se justifier. Garder silence na yo bato ba koloba ba koloba. Est-ce que bakuta yo conscience na yo moko nde koloba soki eza makambo ya solo etali nzambe soki eza makambo lokuta bazo kosela yo oza na besoin ko ya ko se justifier na ba réseaux sociaux te, s'il te plaît tala kaka déjà okumisaka ye moko Poutine de l'écriture Belvi kandi la patrona apesaka bino ba conseil ya bien, en tout cas conseil ya bien wana olobaka toujours et encore la kisa yango na niveau oyo to na moment oyo. Na yebi teni ne pesi yo kanda oya ozongela mam lelo oya koloba o nyonso oloba. En tout cas elo kana osenga na yo Davina eza que eza na batam moko mam spe asunga yo. Alors tobo sanaka te bolamu o muto asalela biso dans le passé. To yebi ke lelo zo sale pa ya belle vie. Na yebi ke toza batu. Lobi to après lobi bokoki ko bebana. Sikoyo soki bobebani pe na belle vie ozalaka bongo. Alors na sengi na yo zwa penza kimia vanda na yo ata o kutu ba video zolo ba keno ifona bimisa ekosunga te, s'il te plaît. Zwa kimia kande to mona ka belle vie moko belle vie combien de gens bayaka kofinga belle vie sur les réseaux sociaux. Si o mona belle vie ayeko répondre kutu message a suka oya yaki ko sala eza ko interpeller ba communicateur na ye keno aboy mafinga ba communicateur na ye ba finga ka batute yango message kutu izana batu mosusu bazwaki message wana bakomi kotambola nango keno abangi o boye combien de fois ba finga belle vie mais ya répondra ka Congolais congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.